Merci chers téléspectateurs, ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine bino Lingala News oyo elobelaka bino actualité ya solo penza ndenge tobaki tokolamela bino penza artiste monene oyo azali na kati ya Chic Shop Luyenge vraiment oyo balobi elongi ya kala penza na soko tali boye yo moko sentir bogar mais kombo bapesa elongi ya kala moti tomoni vraiment ndenge tozolela jani na matanga awa mais tomoni yo nde mutu ozali na kati ya organisation babaki te bato ya Chic Shop Luyenge bazala expliquer biso nano organisation. Oui, normalement il faut essayer de bongo po ilonga kala pour normalement nos artistes Chic Shop Luyenge. Puis deuxièmement ilonga kala azo peser na mboka o mon ati yebi. Puis troisièmement merci mingi na leader na ngati ngadios confiance o zo pesana. Et puis ilonga kala azo temps na jalinda komoko na koki kozala pe une explication oyo na kopesa na bato bakomprendre ke moto azali na moto eza teke natali jani ya musika te me navandi nene ya jani esika moko bamulu c'est pour cela monene na organisation ya compte ya Chic Shop elonga kala azali pe aza pe cadre na kati ya mouvement c'est ça. Est-ce que la carte organisation vous avez tapé tout kasi vraiment par le bic et bembe matanga maison la famille est-ce que vous pour la famille nga moko vraiment nazolo bango clairement moni jani azonga papa na yanga azonga disons nga na mwana parce que ye moko na mutu boya no ba tonton ko michaka tena na artiste non michanga papa na c'est pour cela moni tina zala souci pour aza papa na nga ni to sola bona otimbinza je crois que le petit mot na maman na biso mais na biso en boti biso et puis la famille na otimbinza. Mais comment il minza ba organisation ngai vraiment na ozana besoin vraiment ya koyeba wana te po nga naza moni famille na lobi eke naza mwana jani eza ndehors ya la famille biologique ya opesa enveloppe esala boye wana mpenza na koza na tina moni choisi matata ayebena na 10 000 chaba vraiment choisi matata na 10 000 chaba vraiment tout le monde. Oui, choisi ma tête, merci la question. Choisi ma tête à PCI Baptiste $10 000 na poto. Mais dans un temps, on a mis ici $10 000. Beaucoup de pesa na famille. La PCI Baptiste. Mais mon oiseau est un bon $10 000. Ozo est comme ça $8 000. Au commis $8 000. Au loin $2 000. To na mbembe ya mutu nani na nzoto ya mutu na mutu ya mutu iwa bando kolela ngumbu eza eloko mo bena choisi matata papa la soka sozo la nanga je bisoki mbongo oyo pesaki $8 000 $10 000 bakomisi $8 000 omoni tuzana batomeli ko ba ansulzolo mon ami azana poto ansulzolo omoni ba biloko misusu ansalo baka batomona ni tikaki mais soki lelo alargi abiki mbongo oyo azo $8 000 ancien poli je connais la vérité mbongo pesa mi 10 000 yo komisi 8 000 ils ont normal c'est normal ils ont beaucoup moko plera pena ba poto ba tsuki muto poto ngo soki ata ndenge nini mbongo pesa mi na poto na délégation o ezo yakin yike tozo ya na mbongo wana na famille mais yo kati déjà na oui et 2 000 suna mino kwa watu balo ba 10 000 eza kuchewa ba mulima na bato est-ce que c'est normal ta na mona na boye pina na zo c'est vraiment na makambo te zo leka na délégation penza ba nani ba oya o tozo ba est-ce que vinga dos oya ba nani ba oya oui vinga dos azoya vinga dos ici il y a maman toujours félicitation azoya et puis délégation na ndenge ya fondation maman Denise Nyakero merci maman famille ezaka kana mutu moko mutu akoya na compte ya délégation ya compte ya fondation maman Denise et puis Baptiste bakina na ambassade na biso na ambassade ba pesi bakini bali o ba accompagner let's banana non batangi na kombote mais ba ansulzolo ba Igor 2 minutes o anani tout wana besoin na bien na bango aller retour ils ont un compte gouvernement ils ont un compte fondation on commence par en sous-zolo 2 minutes par mardi tout chose va ça wana Baptiste gouvernement de mise combien de billets
nabi fondation Maman Denise Nyakero et délégué kaka moko kaka muto ya compte wa ndeko ya Jani azana pour mais na compte ya gouvernement na ya fondation et na disons na compte ya gouvernement né l'ambassade na biso né et délégué des personnes na ndeko ya Jani bakumi misatu comme ambassade de des personnes fondation Maman Denise pesi tumoko mais bato ko ba ndu wana ba nani ba ngwa yana ba ndeka na suko ba na bango ba séjour eza ya vraiment beaucoup na boila ulutu na bango master na bango moninga na bango Jennifer nangana une question moko oui tomoni na kamba kenda ambassade ndeko mwasi la bride ozaki mwasi ya vie Jennifer biso présence na na ambassade en fait de déranger bato ebele pena bato ebele yango sur na balai présence ya la bride kuna eza en effet azaki mwasi oyo ezakina Jani na komoko eza ya polo puisque mokanda la bride aza na mo ezaki azaka na mobali na ndako te mokanda la bride aza na mo bana nde baza wana baza neti orphelin na ndenge bapoli wana baza na papa te papa na bango esili akufa kala mais Jani nde azalaki vivant motu naye akokaki kodéclare mokanda avant Jani akufa c'est la bride c'est-à-dire que la bride na délégation wana elomba bakende na ambassade yango on effet te bana Jani Faye bazalaki na balala na bacomédien 2 jours bana Jani Faye balala na bacomédien kuna 2 jours basali eza information oyo bato kuna petit tous à trop en contact na bato kuna et puis en sous-zolo baza na eloko ya kokosa te la bride c'est loye na conscience na ye bazokamisa ye pa bato ke soki osigné te elomana eyoya te la bride okosi bato wana bato na meneke yo nde eza boye la bride otika oyo te parce que oyo okosi ya motu minene motu ya bato ozolala kombi te la bride Jani amutisakata Jani aza bo aza motu moko ntango oyo otie motu na yo mpe fosakana lelo la bride totika okola la bride soki siso akota oyo asi motema en tout cas vraiment mais esenga ebemesu eyela amekana koya motutu wana la bride alati yango bango ti akufa wana baza bokilo na ye baza bokilo na ye te mama famo na ye bokilo na ye kuna aza te bokilo na ye aza te biso neti ngana na naza fabrique ya Jani nga na lobi yo la bride lokolo moti magie yaka pile no comprendre biso il faut et puis ntango motu na yo la bride nekili ne bato bakezengi banyama bazosala voice ekofina mama aboti Jani et puis bamosusu bazosala l'émission motu aboti Jani o lelo Jani babongi soit eza zolobake yo eza responsable soit eza mama bana Jani mais ozotinda to bafina bokilo na yo monino mitiele ya mopanzi bana wana baza bana na biso avec le temps bakokola bakomprendre ke mama na biso mama biso olaka papa biso tokutana nango toboya te boya makila te tozwi makila na biso tozala na bango mpe elongo mais la bride bosana biso na bino yo epi yo ndongo oza boye okomona makambo na omona nanti yo kati nzambe mpe yango nene bobomi Jani ya kindumba salite oyo osali na ndako ya Jani nakompotere epi na mwana moko boye na okosusu kombo na ye la bride kindumba salite mwana moso ya médecin so junior wenda mwana moko baza kutu na po ya Jani te baza bambanda oyo Jani nani la bride nazeli Jani mais moi mosi en tout cas vraiment tout ezosala nga pasi nazotala siko baprojet tozali na ona Jani baprojet makambo ebele tozali nango yako mais esalami te Jani azoya ebembe ya maloba te nini te en tout cas la bride yo mwenye natia yo la bride tu comprends exa entourage na bakizengi wana la bride exa entourage na yo atoki ya bakoza mwana fete Jani nanga zana atuko pese mokanda te ok déclarer lelo ozoyebisa ke en tout cas vraiment comprendre merci vraiment Babina sali po mulingani tanga masolo boucle